eloko na koloba edino image film we continue kaka frapper bango na film edino image eloko na osenga yo chicoter bango edino image Panza Sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours une colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons un petit colis, le colis express, où il sera des jours. Et ce qui est un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salut marano sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express. Bakote les masses. Mbote mingi na balandi ya www.panza sango ya Congo autrement dit Panza Sango Bilili babi yambo ya kobanda émission na ngai na pesa ka mbote na bayeba sunga mingi mingi www.panza sango ya Congo. Patrick Malouavengi balobi le full boss Global Express agence Zabi Moko na Paris. Vraiment boza toujours connecté na www.panza sango ya Congo ça gratos. Patrick Malouavengi agence Zabi Moko na 25 Kiri Léon. 25 Kiri Léon kuno kuta na Patrick Malouavengi songo tinda bakoli na yo photo kendara na Global Express kasa salaka ye moko te azalaka pe na chouchou na tati la babi moi siki toko moi siki kendara mingi Italie po ete ala tsaka biso ba tozaka mingi na Paris so bomo na Edino Image kitoko boye ba chouchou na tati la pe ba contribuer na makambo ya Edino Image vraiment mingi olobeza na ngote Claude Lukeba kweno na Suisse yim tokangi masolo so landi jugement par défaut oyoka Claude Lukeba kweno babi yim tokangi masolo vraiment esimbi mingi olobaya te sans plus tarder na yambela bino invité na ngai ayebani mokili mobimba kasi mikolo yo aza komona ensuite moi absence et l'équipe moi mingi tout mona été il s'appelle Die Edingwe vraiment boza connecté na Panza Sango ya Congo. Alors bonjour Die Edingwe. Ouais, bonjour, Edino Image, Panza Sango ya Congo. Mikolo ebele ozomona na télé oni.
Non, nazali tant que moninga presque msusu yo moninga te mais ba fanatique nangai donc presque partout ba vinangai ba Jomas Masengo Muka ba Dadi Mavakala donc partout ba biki di ngwasali quoi. Donc di ngoyo biki biso to ba ta média tout ça a l'air sur internet. Mais surtout sur internet ezaki di biso to za ko mona mingi di ngwe. Mais un certain moment tout le monde a sous di ngwe ti. Mais ba ka tzo bunda. Pourquoi di ngwe zo mona na ti? Bon, et là on est sur un attendant et là on est sur un attendant donc tant et na bunda qui bon le colomoni qui ba combien no bunda mazati donc c'est qui pe na sala quitté ozala kito kendaki wapi di dingwe mokile tuna ba combat to mona ba affiche partout hein ndo challenge lo manga mobesu amona ki affiche ayo tuna ngai mais yo nini o publier combat ya catch na Bruxelles mais di dingwe azati hein pour ndo challenge lo pelinga mingi hein. N'habité quoi omoni bino mo bozalaki bino mo na biki bozalaki pe ba interview na ba olandaki yango ouais bien sûr na ponga la muta média na muta média talaka quoi donc ce le di edingo mso azali le di edingo pour média pe esimba di edingo quoi tu vois donc expliquez-nous vient Bible sur le fuma ayo kanal parce que absence na yo pe eza moi et ça la moi bien na communauté apo die dingwe asape icône mobo na kacha masano akachi oza icône oyo lokola ba maître Maurice lokola ba maître na sukangala machine de guerre lokola ba maître Shaolin boza ebele moi to tanga ba kombo mingi ate na si ba on atangi déjà oyo yebi bango bon na pesino amote trop papa na ngai vraiment Biblos Lufulu na kacha Savini sur Orge. Donc ma bazaba papa ba pisanga vumba conseil trop donc ma quoi moni dit nos images bon ba combat mususu na bande ko bundate déjà peut-être na ko bombaté quoi pour ba fanatique na ngapi batali ba interview belep mususu pe na lobaki donc c'est vraiment ba problème on peut aller entre nous quoi hein mon ba problème ezalaki entre bino na bino ba sportif ba catcher bon moni loba balandi bala poso loba absence na yo eso manqué batebele tsusu na tati la pe atuna ngai na tuna yo Patrick Malavengi si arba na ngala tuna yo pourquoi je dis ngazo mona na te yo le ka o mesami ko le ka utambola Paris ya ka Paris to moni de dingo batwa sepelaka mais absence na yo même na Paris ya ka souté est-ce que kanelo quelque part quoi non ti mtoko kanenga zate puisque imagine toi o banandeni o kanela di dingo po di dingo alukarma ba problème te donc na habité quoi na zana façon nanga na zana éducation oyo papa nangai ouais na tande yo po na besoin de miss nanga ndi mona no miss no na mbuma miss wana quoi po dominer nga no mesala ko dominer bato donc na zana éducation o papa nangai dingo moto nangenge na mama nangai Marie qui soit donc éducation ba pesa ngai donc yango nde et tout senga ke na vivre na yango quoi tu vois ba combat na bandef mako na zobunda te pour ma ba problème ezali entre nous donc moni kaka ba rivalité hein il kama ba rivalité tant eza trop zomona ke esenga vraiment te quoi na mona na quoi etika na ba bunda na nous peut-être msusu place ngana suki msusu esika bango ba ko banda quoi bon mais na mona msusu ndé ezande le contraire quoi place bango ba suki ndé place ndé die dingo eskonde fois banda yango wana oui voilà indépendance wa Congo bozoka réponse à die dingo je suis na tati lemdo na biso hein M comme Swahili maman la Benji Parmoni Chelsea hein et Presley ozoka ma réponse à die dingo lobi moi polémique yaki entre bango mais ba bongisi na bango mais quelque part lobi susu azonga mom ke sima po bandeko ba banda mais amoni ke bandeko ba bandi basuki siko ye alingi a continuer chemin na ye eza boité ouais puis c'est bon pour moni ba rivalité comme Gebeli au moton ba rivalité comme Gebeli donc na kata club ozo bunda na kata club mais ba problème ezo comment mais solution ezo mona te quoi au moins solution ezo mona te mieux na reculer na tika bango ba continuer chemin na bango quoi peut-être un sous présence nanga ezo singate ba msusu bazwa msusu opportunité au monde nana quoi tu vois msusu die dingwazana moi msusu die dingwe touffement yo ne touffa ba wa pour eza bongo on prend pour
tant déjà que yo tali bakomba ibundama ki moni ba affiche presque bakacha tu basalaki et l'on a dit dingo zalaki te on reprend tant batuni o to beng sa petit wana te yete to beng sa o te bango ne su ba moni mama ke oui normal ça va babunda un sous place nga na suki et koza un sous place bango ba bandi mais tant on a vendu puis Nathalie donc zo rende zande vraiment que place bango ba suki donc et c'est nga sko di dingwende abanda on a quoi donc yango de siko na bandi donc na mo bango nyon surtout o amona za près mo ba lo ba trop o amona za près abima non bétail non bétail bana indépendance wa Congo babi makambo ko marché comme ko show ba alobi bino nyonso o amona za près ya ko beta pour ni kisika katoni ah o babi yo côté kisipi danger hein mais na catcheur féticheur on dit malongo mais si na za catcheur féticheur et ça na ba msusu ba bunda a éviter sur za catcheur féticheur ou to aza catcheur technicien ou to aza corias ou to aza mec a éviter donc OK titre ga catcheur donc on comprend musu za mati et mo ga sali maramba ba féticheur et mo sali maramba oyo et mo sali bozo ba donc on est bitoto bon na éviter suite benga bitoto bien suite benga ngo 500 bitoto diamote et faut benga mbala makoko babi mbala makoko ngala bi mbala makoko te mais yemo bi mbala makoko signification mbala makoko ngolo banini balande pala sangwa Congo bo mona ba réponse a dit dingwe vraiment absence na ye a expliquer yango ndenge abunga kipo abi nakati ya mouvement na bango moi ba bouton ekomaki moi mingi vraiment ngato eto bunda na Belgique wa toaki na maître Cabo toaki na Shaolin maître Shaolin toaki na maître Maurice Loma na Ilk na maître Ilk ouais mais na fiche wanga la mona ki ba posa ki combat munene na Belgique yo vanda na Bruxelles mais na comprendre te yo zate na fiche wana yaki pona ni bon il faut tout na bango quoi il faut tout na bango sko ke pona nini et bino za ba journaliste hein tant bo ça ben il faut tout na vraiment que non pourquoi azati on comprend oh ya roloba ota siko na o ngapi na roloba po sanga ngani mna bundaka o mona mais donc moi siko ke o bunda bakal pisa trop te wani eza e wan tout ezomona na ke eza bakal e mona na misu quoi injustice eza trop na kata pona neza pona bakala ozaka pa na yoto ba collègue mususu bon moni histoire ezaka ka mulai puisque ezaka maramususu moni kaka ndenge eute epa ya yemo grand prêtre hein ndenge pe ekitaka quoi tu vois mais to kolembati omoni elo moko edingwe moto na ngenge po azala lelo edingwe wana donc a passé na ba makambu ebele comprendre et ngolo baka teke bakacher nyo surtout bazale pour edingwe non bakacher ba bimara pe pour ba combattre ba bimara pe mais nga benga ke fulu donc na benga ke fulu quoi po ala mutema ya munene po ti a résister azala pe na ba ajiwana pe azali kaka ke edingwe moto na ngingi po azala ki na mutema ya munene donc mabe malamu tu andimaki yango monike azabongo quoi donc nga pe di edingwe peut-être mais lelo pona sala pe di edingwe pendant to comité donc non to comité puisque na oyo edingwe moto nga sali donc na oza peut-être m sous na 2% sur 100%. Tu vois, donc on a comité. Donc, tu recommandes. Yango papa sanga di fosa mutema munene. Koka sa tendenge ke obimi kacher osa sexy, mutu nyonso asepela na yo. Non, on comprend. Donc ils appellent mutu pour mutu aya otika mutu na mukili azati. Donc ya zuluka sa chemin pour ko sa chemin na mais beaucoup tani na monde ka ya lisano. Zara toujours mutema munene. On comprend. Pour sanga di oko kima ba ennemi na yo mais zala très prudent na ba ami na yo. On comprend. Donc nako kima bango te mais nazaka ni prudent to zala kaka kwa po mokilango eza bongo quoi tu vois mais naza déjà Nathan bango nyonso tout place bazali ba kacher bango nyonso tout
puisque bakachia on peut bimisika na Paris na club oyo Arc-en-Ciel et pas ya Venaso Imana bakadima ba papa na so masosa yuma ba misi ba nouveau kachia donc bango bakachia wana bango ne babimisika tipongo ba babimisika donc quoi babimisika ba jeune no la ngava na sepeli quoi donc faut bango de ce qu'il faut affronter mikolo yo baza ba Regen Bakaka Mata babimisika quoi ba Derek bango ndi nazo benga bango vuma ba yana nuku pour ba ressentir quoi quelque part bazako lo balo badija pour ba sentir yo bazako lo balo badija ke ba yo ka mo ba mirimir ou ka ko bengisi bonka pour ba ya ko affronter yo surtout na ba miss mususu awa et mon aura déjà oyo déjà et bazo sala quoi nengi déjà que au moins mutu abimi na idée que il faut na affronter die dingwe donc il faut na betaka die dingwe donc on a négliger adversaire té pendant son Congo reprendre pendant travailler na habiter mais le quoi babimi baya pour ba o déjà na beta na donc na mon nango comment dire ba monotonie mo boy quoi pour déjà na beta mais na combat mo pe fona bunda na Samson na beta o moni na biki na beta na bunda na beta Samson Samagura parce que ndi mtu na moni azolo baluba moi trop azoluka vraiment quoi donc na beta kai azwa coup de tête moko na longola ka bilamba likola ringa tikala mutakala et ça là ngapi moi moko boy a frère azu coup de tête longo bilamba tikala mutakala likola ringa mais siko to bosala biloko wana mi makisi na bino bozwakana boy ba pe ba conséquences nango siko yo tika moninga no mutakala est-ce que c'est souvent normal kasi kande le kama kasi tiya za Samsu mikolo ba bengi soki charge ya rando Samsu donc prépare-toi pour ce que tout non comme c'est un tabac comme c'est un tabac donc on a tenu des messages Samsu Samagura préparé na yo na moni bino na ba Regen Bakaka na ba Mata donc na moni bino donc na hôtel amino déjà na 3e A bobongama donc siko balanda pala sangwa Congo nena ba siko soki yo lelo komi ko s'adresser na ba nouveau quartier ba bimisika et ngolo banini Samson Samagura mtu za ko entêter bango yango yini mnaza ko entêter bon parce que siko ke basali moi clic moko boye basangani quoi on comprend mais été yango yo ba fanatique tu ya di ngoe ndeka na lingara bino ndenge pe to sola kana bino donc bino mbongo na ndenge ba oleka ce soir bon c'est là non c'est ça bon pe non c'est ça bino ba fanatique nanga vraiment quoi donc voilà donc sur le Claude Lukebakweno atie mbongo ne Angers bobunda oza prêt ouais soit tu mbongo ne Angers nazav ma prêt pe donc jour et nuit donc nazav ma prêt donc soit tu mbongo ne Angers adversaire ka kimati bango balobaka au moins bango bavimba banzoto ba mabende nga ko vimba vraiment trop tipo na betaka bango kaka ndi baza wana quoi vérité abi makambo commission étoile d'amour top modèle diamant taillé bala pendant sangwa Congo tanya ba yo bala pendant sangwa Congo et puis misamu bomoni ka maloba ya die edingwe ye peut confirmer kazani na kisi a robeta champion Samson Samagura vraiment au mon adversaire na ozela yo pe na plateau ya pendant sangwa Congo o répondre yo mobalit Nyamane Tumba babi ezande yo Nyamane Tumba babi yo mikolo babengo Colorado ndenge moko adversaire na lobi abi chargeur à rando abi ezande yo Samagura bon ngala yamba Samagura donc chargeur ya rando yo batinga maluba kene Paris te soit junga na Paris soit disant que Robeta nga tukuna za na Paris il faut looker il faut looker donc non bivement excusez-moi non que il faut mais non, donc il faut looker pour le coller les chargeurs ya rando yem tamemi ba bende nyon sumo ba rando avimba non beta na kisi non beta na kisi de yevuma cette fois-ci non comme c'est un tabac merci balana toi W pour parler sangwa Congo to marquer moi pause woki message ça j'ai aidé dingwe alobi champion Samagura ba ko misa on taba wala eza malobaya die edingwe la locomotive qui filme babi na quelque part pour comment orgueil pour la komboga edingwe na comment orgueil yango zo lancer message que robeta et die edingwe abotama jamais orgueillé
reprendre. Comme on a pas pour la taille, on est comme ça, bon, tout ma casti. Non, puisque au moni, tant on a comprendre papa oya botingai azanani, donc yango moni qui na pesa rakombo na valeur. Reprendre pour isa comme moro ya jeté. Au moni edingwe moto nangingi, malgré tout que tout ça na ba RDC, donc aza monument moko. Au moins on a comprendre que au moni tant que vous allez en ndako oyebate qui soit azanani. Au moins on a bimisko libanda ya mboka na zana ba Europe awa na monisko que grandeur naï de yango moni ki na ninga kopesa toujours komboana ezalaka toujours donc ezalaka toujours fort quoi pour au moni ezape na batu o balingaka ba kitisa komboana na ba manière nyonso tout comprendre siko. Donc, au bangé baba, on never give up. Donc, on ne jamais. Comme on ne jamais. Pour ça, comme on taka edingwe. Donc, merci Balanda. Pendant ce temps, Congo, marqué moi pause Nabiso pour comme la deuxième partie pour tirer Michel Nabiso. Et là, on a Goloba. Et dit de l'image. Film où continuer kaka. Restaurant Ewaka. Chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry. Prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboke yangoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Et là, on a Goloba. Et dit de l'image. Film où continuer kaka. Merci Balanda 3W pour parler sur Congo do tiko marqué pause na biso siko to continuer deuxième partie émission na biso. Question uti pa ya Jomas Masengomoka. Alinga kayeba abi di ngwe olingi ko sala kisi mingi na ba combat na yo. Alors pour na ya sepelaka oli osana kisi ubanda na technique. So banda technique parce que mingi ba te ke di ngwe ba bi technique. Ba bi ka ke di ngwe ko banda kana kisi nde kisi ka nde de jouera. Alors Yoko se quoi que c'est ça Jomas na combat uzoati o mekana wala sa technique pour ça amona technique na yo. Bon nakoloba bon azana ina raison pour moni baza ba fanatique bangonde batala rabiso quoi. Tu vois biso za likola ring bango ba vandi bazotala ndi maramio sur les kaka. Alobi ke na bandaka ka kisi au moins maramsusu eza ezo dépendre au moins catch eza spectacle au moins tokolo baniti ke lelo batu bakoti batu ba au moins soirée ndenge sala quoi na répondre vina nga Jomas Masengomoka au moins catch eza pe eloko ya mutu koyeba pe ndenge soirée za wana otali ke soirée ndenge za wana e bundama ote msuke premier combat et bundami msusu eza chauffe maté eza froide deuxième combat neti troisième combat pe msusu alaki moins chaud mais quatrième combat msusu moins neti siko peut-être msusu adversaire onga na kutani na ye ozomona quoi aza choté
ota déjà que public ndenge koti wana nde bafuti emsusu mwa 10 € na bango bakozala te ke bavandi baotala combat ke salle eza vraiment eza choté quoi omoni ya moko eza bien te donc tant na likola ring tant na obunda donc nazobunda pe en fonction pe naotala pe bafanatique na ngai donc naotala pe ndenge na obunda na adversaire naotala pe public tu vois donc naotala siko ke mutu na obunda na ye peut-être aza choté donc salle eza froid soirée eza vraiment animée. Donc à partir de ngandi siko nakotala ke non so pe na ndi emsko ndenge ezobunda wana omona ke combat pe kosi la omoni ke bato sepelité comprendre donc à partir on a bi ke ndenge déjà na mandi ko bunda boye na obunda na adversaire oyo na mo déjà ke ndenge azobunda na ngai kombe za shooter donc na ko changer ce monde ozomona quoi donc na zui monde oyo na longoli yango na zui monde mususu na changer à partir wana siko mona ke salle eningani bato abimisi ba téléphone bato bandi ko filmer bete pour et ça spectacle tant bato bakoti bako sanuete pour mutalungu de na ndako emsusu na ba stress aye il faut aseka il faut asala moi et ça la moi bien siko bondi komo dia kombeza eza froid do kombeza na santé sentir que combat ozana malili donc na sentir que kombeza on dit mais so bondi te vous comprendre donc à partir on note déjà que na ko perdre ba fanatique té pour ceux qui combattent l'équipe bien té lobby beaucoup chapé libaya moi bato bako yate donc à partir siko yanga tant que naza la locomotive qui filme na yebi masolo ngo donc na tota déjà ton na likola ring donc on a bino na se na zota bino na se na mona ke soirée ngisa mabienti à partir na du monde na changer donc na du monde oyo na tiango bu na du oyo na tiango balemba mona bandi spectacle tant na spectacle pas directement autant na se ba téléphone bandi ba bandi ko filmer yo mo pe au CP le biwa soirée ni ngani. Vous comprenez donc ba combat msusu to me marango bongo na comprendre yo die dingwe siko nana ye bana ba combat to bunda po yo mutakisi ya siko combat ni pende santa penda ke na bunda penda na moto yo ezoleka bien comment on a senti vraiment que na bunda na moto ezoleka bien vraiment yo lingaka ezalela eza combat na bunda na Kaisule c'est un Brazzaville Brazzaville na bunda na aller-retour na Ghana mais na mouvement na la suna va nanda ku presque chaque jour natala combat na bunda na Kaisule pour na mona vraiment que na bundi puis na sentir vraiment que donc na pesi le kumu ya idingwe moto na ngingi champion du monde quoi donc place azali vraiment azala rakaka donc nazana toujours pour no kola musake kaka nde na lubaki naza idingo ya ba série 80 90 donc type temps pe ko changer sous na komi idingo sous au moins pe matama pe vani boye au moins pe nini me vani boye donc siko yo ndimi kai sule bongo maître Maurice Loma po pe côté kisi danger siko ba combat to bunda na ye o bosala penda ba spectacle danger o to mona ke mo mote bimi mamandanga yo siko ndenge yo sabundi mamandanga te. Bon, na kobo ya été puisque aza adversaire ba négligé pas adversaire té. Bon, nabi ke muta conquérir yo kana makomba komba maître Maurice. Na na bien ngote. Na ti binini. Ba sala ndi ba bimisa. Au moins le quoi di dingoé na sala ya moi repli. On comprend, soit est-ce quoi petit na zati donc to ça ndi ni quoi. Donc ba ça ndi di nécessaire. Donc ça ndi tout quoi, ba tondisa ba bimisa quoi. Reprendre. Après de so to la ndongo bien balanda pendant sango Congo. Patrick Olanda yo donc tout le monde bien ba osala siko oneti ba dinisa die dingwe po ba bimisa maître Maurice Loma eza ndengwana et bi ko dinisa die dingwe bi die dingwe na ko bananwa binonde biso nde netinga na ko tuna nde binonde ba vie quoi pour à l'époque là vraiment puisque moi j'étais pas là binonde bozala ki wana tant bino bova na télé zaï tant botala ke dingwe aleki na TV abi ke lelo soko beti muzi mwana na ngana mwasi na ngai siko mwana ngozala nani mwana ngozaka nani ye odi edingwe omoni ke mamango déjà ba tikala ozo te ba ko to ndenge ni vuma quoi tongo edingwe lingi na TV abi ke no soko beti ngavuma soko beti nguzi mwasi na mwana ngai siko mwana ngona ni ye odi edingwe donc omoni ke na ça déjà na source ya ba masolo ngo quoi reprendre tonga na bendani na zone mwa mkesima yo ebika ke no basali tout
bakotino ba maison batinemo ba benin banini boye po akumama fort aluka ke reprendre à conquérir dingo mais yemo aibi na longola bilamba la bétail na longola bilamba moi sinalila donc ma trop reprend azana aibi dingo omoni boya koboya na yi mais au fond du cœur parce que avant makenon jeune wana donc terrible. On dit Maraé. Oh, na roboye tina di makaye po aza adversaire na bunda na ye likolo ya ring. Comprends na bunda na donc na ko ninja adversaire te. Na di makabango nyonso tu. Oh pa sala yo ndima yango. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour oya sala eza les peka surprise quoi. Utala ke basangana na banani. Basangana na bavina bango wana yemo le bon interview vene soka pesa ka e komone soki na pesa ka soki savon banini quoi. Comprends? Mais ngana sala ngamuko di dingui. Bon basanganaka ebele sotel na komba wana mais na beta na bato bazalaka na si ngali kola ring ba so ba dali vide bazalaka ebele comprendre aya na ba maître CD ba maître ebele baya ba maître Chimbo Mazara baya ma ebele quoi pour y mutu na bango bazala sentir mais et pas côté na di dingwa locomotive qui filme donc taka quoi moko qu'est-ce que tu pas Patrick Ngonso Patrick Alingayeba catch na bino on est bobundaka wana obi que ça spectacle to boiti est-ce que ezaka préparé to ezalaka bokutani penza chocho non te ezalaka préparé te donc et ça que bino nyon surtout obi que ozana combat au travailler pour ozobunda combat on comprend donc ezا spectacle dans quel sens que puisque to kinara Jeux olympiques te pour ceux qui ont Jeux olympiques ndé un moment na même temps na ba Amérique kuna ba américain partout ba kinara Jeux olympiques mais au moins on a lit et qui n'a pas catch et qui n'a raté donc pour battre la place il y a spectacle on reprend quoi donc il y a moi on a encore répondre que catch et ça spectacle pour et qui n'a pas Jeux olympiques aucun jour tout le monde a que non bah catcher bah qui Jeux olympiques machin non ils ont raté quoi battre la place il y a spectacle il y a moi qui catch entraînement au travail après les bons est-ce que ça la quête ou bien au Congo Kinshasa contre Gabon bon bon il y a cap peut-être tout kutani tout bundi ou a reçu victoire et tika so épée bon va gagner c'est tout voilà merci champion là tout notre dernière question ngai banda musala na combat ya catch oyo est-ce que osozi peni no gagner na nini gagné na honnêteté comme quoi bien nango e futi o nini zo futa o nini ti lelo ndengo za sko die dingwe e futi ka kombo ya die dingwe to e futa o mo ba bien mo boy lelo ke o se retrouver pe na mboka ya poto bon toutefois ngai kutu depuis na bandi ba combattre mais ngai kutu ndete au moins on est sûr que depuis na vanda na comprendre que papa o aboti ngai azanani ozomona quoi donc nga vraiment non na sali trotter na marambo ya catch des akaka kena edingo moto na ngingi yende asala nzela na ye na minute di edingo azoliaka na komba papa na ye mais c'est tout à fait normal puisque a passé jeunesse na ye mobimba hein depuis batu baeba edingo moto na ngingi baebe na musala mususu te doit passer jeunesse na ye mobimba vie na ye mobimba na maramba catch wana donc peut-être il faut se retrouver dans ngokaka quoi donc babi il y a pas de bénéfice sans sacrifice zumona papa oyanga azwaka temps ya ko sacrifier vie na ye mobimba na tangi na mbonga catch na koli na vie ya catch na lelo na zana poto na vie ya catch quoi tu vois ngana na sana ngelo mokoti edingwe moto na ngengi mutu asala nzela na ye ngana zo récolter kaka quoi pour tala kaka donc abandi catch depuis 70 depuis 70 abandi catch ti lelo ngave mana sali nini quoi donc nazo vivre kaka na kombo na ye po kombo na ye eza munene donc eko kufara ta na Congo et kufara ti ata de génération à génération quoi donc voilà yango ke nazo vivre na maramba catch ceux qui c'est là qui vont vraiment kombo na ye te peut-être ngeza PM sous et parce que asala chemin na ye donc a passer jeunesse na vie na mobimba pour m sous le lobat musuba oui la maramba catch non te edingwe boy ye kaka fétiche bobi non a passer vie na mobimba pour kaka catch wana Zaïrois ayibake pour Zaïrois ayibake catch eza ko exister na Congo pe na Zaïre edingwe azwaka vraiment tant vraiment ya ko comme sango professionnel
yango monique ngapi na poto donc nazo tracer kaka na banzela na ye pour naza na choité quoi. Merci Diedingwe. To comme na suka émission na biso to linga to ba absence Diedingwe. Sali mo tamingi Diedingwe azomona na te ba bitumbe bundi ba kombe bundi Diedingwe ozate. Peut-être au monde affiche bo Diedingwe ati mais to bi ke ozaki oza icône oyo yoko ozanga ati na makamba kati. Mais au éclairci ba l'indépendance en Congo ndo sa linjula manga mbespe ayoki oyo lobi ba réponse na yo Jomas masengomo kape ayoki vena biso biblos pe lufuku ayoki pe nini oyo o répondre et puis Patrick mwana muluba yepe ayoki biyano na yo. Alors nena ba dernier mot na yo poto kabana biso ha. Ouais, dernier mot na nga isaka toujours que ba fanatique tout ya Diedingwe partout bozali ndenge kaka na lingaka bino ndenge pe kaka tolingana vraiment donc nazali donc à la trotter bon mon dans ring pour avoir déjà que na ki ngobeta bakachero bazelanga na kisasa kuna donc vraiment pour qu'à la trotter to pour préparer jubilé à grand prêtre Dingo Motona Ngenge donc nazana bino toujours na lingaka bino ya trop ba conseil o bopesa ngai ndenge bokomela ngai donc vraiment et ça la kanga bien vraiment quoi donc na 8 ans na bande ko bundate mais ba fanatique nanga batika ngai té vraiment bazalé nanga toujours bras soudés donc vraiment de temps en temps bazalé ngai na solanga na ba fanatique ngai partout bozali o bozola nanga Diedingwe place bozana bandaku donc bozala bien donc nzambe apambola bino nzambe abatela bino nyonso tout na bolingo na ye quoi donc merci vraiment quoi. Maman na biso Marcelina motema ya vient na biso biblos lufuku alinga ko pe mingalanda ko pe mingi ko pe setambo te pe sali mama Marcelina. Ouais, na pesi bambote pe ya trop pa ya mama Marceline motema ya papa na biso biblos lufulu na kati ya Savini sur Orge donc baza vraiment ba papa vraiment ba pesanga ba conseil ya trop vraiment quoi ozomoni tant papa lobby il faut oyoka pour talaka quoi na pesi bambote ya trop place bazali na famille na ye na foyer na ye tout donc mbanga mwana bino nazali donc nzokwa lembanga mino na été quoi beaucoup lembanga te naza pe quand même mutu naza pe na mabunga na ngai naza pe na berer na nga donc vraiment donc tous à la carte toujours bon. Merci pour la clôturer moi bambote na baene so balingaka yo o ba landa na minute pour ba sepela pe c'est ça bon moi bien. Ouais na pesi bambote ya trop na ba otu balanda nga toujours venanga tinondo luka made in UK na kataba Anvers la delight moi ça bambongo ebele vraiment donc ba Jeep Vanda donc Natacha la star venanga de l'art difika donc vraiment ndenge kaka ezalara quoi bambote su ya trop na papa nanga Edingwe Motona Ngenge donc ba play matete ba staff tout ya Bruxelles partout bozali na bangola Jomas Masingumuka donc Bechikose Edi Sembele donc vraiment bambote ya trop quoi na bisusuté puisque bazali ebele bazona na Diedingwe ba fanatique Diedingwe partout ba de merci Misela donc Chancel Badra ndo challenge manga mobesu ouais ndo challenge manga mobesu donc vraiment talakaka ndenge sala quoi donc vraiment ba fanatique tout ya Diedingwe na ba fanatique Dingo Motona Ngenge na ba fanatique nyonso tout oyo balingaka Diedingwe na pesi no bambote ya trop na pesi so bambote trop na ba catcher tout ba Maurice Loma ba Cap Beja obi ke to tangi bakomola esalinga bien pourquoi pas natanga bakomona bango quoi ngazala na problème na bangoti esande ba vienne balingaka basala biso moi buluye ki on comprendre pour on comprendre ba René quoi ngazala na problème na bangoti ba frère nanga la pesa wa mbote trop ba ozana Samso Samagura Samagura babi wabeto mi wapeso mbote moi makambo on a pesi bambote pour abunga mara quoi aiba ke mbote wana elobi mingi quoi Samso Samagura bakacher tout partout bozali maître chinois na Londres donc binonio surtout ba maître Shaolin ba maître Aubin Ozoza ba maître Fumuleo ya Impi action Sakoto Kabo bangonio surtout presque tous les catchers en Europe quoi donc tout ça toujours together donc ndeka Nelson Mandela loba let's be together we can do more donc faut tous ensemble tout ça là ebele let's be together
we can do more. Donc, temps ezali, tout ce qui a distraction, quoi. Batika pe ba distraction, batika pe kolanda ngai quoi. Pour ce ba olanda ngai pe et na no sala bon pe ka boui. Kaka bongo, comprendre donc ma balanda la bon ngati. Ouais, non nanga quoi. Ouais, blanc, bien c'est moi soit pembe donc chroniqueuse ouais pembe qui toko bendele ya oni bendele donc vraiment ya batete là donc bien c'est bébé Blandine Osako, na peso sous le sako. Yango merci donc vraiment quoi la delight na katsa ba London ningi sala kaka Stella Morika na katsa ba Strasbourg donc vraiment Stella Morika dans Bambo Théâtre quoi. Merci beaucoup. Merci Diedingwe vraiment to comme na suka masona bisonga pe na pesa mbote na baine so basunga panda sangwa Congo balanda panda sangwa Congo a commençant na ba maman na Château Rouge Lili Makaya babi toujours na Pointe Patience la Rose moi c'est à Pembe na Pointe toujours Gladys Mbala maman na biso Jackie Konde toujours ba maman Château Rouge balinga basunga kedino imasa za kitoko boinde bozomo na kaka Patience Martine Mbi ya moi c'est champion Mombendre tu peux attendre toujours bosunga toujours pendant sangwa Congo c'est Saka Jeannette nding za kaka SP Konde toujours Elimbizi Angelongo Tete Longo et puis na Mami Tipka toujours na Pointe Mama Beyanza là toujours ba sunga mingi edino image pose la kitoko boye na propriété boye ba mama wana beaucoup mona ntimba pantalon Douglas Likwa Hortense Likwa et puis na Vero Mukuta pe asungaka edino image et maman la biso Élysée Mpaka Champs-Élysées ba couleur ndezala kaka boza ebele vraiment maman la biso Marie Christiane aussi asunga pendant sangwa Congo Tedi Kwango pe asungaka panda sangwa Congo e Mbuta Lombi motema ya mama la biso Anastasie Lombi ba biso lingoli ya kitoko na Château Rouge boleka mingi mpe Mbuta Lombi okolia baleine oyo epesaka moi elengi vraiment mingi kolobeza te Olette Nzongo BBC Nzongo la mère de Jimel motema Emile alias et puis tokotanga sunani tokotanga lisusu Betty Bis babi Betty Bis kindobika na part ya champion na biso wa Diedingwe. Ouais, la piste va théâtre pas ya Betty Bis kindobika donc vraiment trop le batroté mais il m'a eu Betty Bis kindobika la piste sous bambo théâtre pas ya papa nanga Litanda Jaguar donc on a vraiment na kata Savini na mboka na opi na mabele na yo donc ouais bakanga la machine de guerre bon nous donc bambo théâtre quoi donc la piste bakatier nyons tout bamboti bango nyo surtout na ba ila nga ba problème ngam nyo surtout bango tout bamboti donc mote na biki bala na ngati se ba wala na ngana ba no zalaka na boy zunguluke. Merci Diedingwe vraiment to comme ça suka vraiment émission celui qui to connaît lengi ba ine so ba ki connecté branché pour continuer ko s'abonner toujours na www.pandasangoya-congo maman la biso Marcelina motema Bible sur le fuku babi mbalo Bible sa koloba alobia koloba oni so la kati na ya ko bimisa yango wenge ndenge banda kino wenge komi na ko panzala vie ayebi masolo nyonso wana Marie Paul Mutayamvo aussi venant le fou quoi peso mbote peso ali gouverneur abia koloba yo lingaka lobati akoloba vraiment bo s'abonner bo toujours connecté abonné na pandasangoya-congo.fr site ça makambo ya minini ikomona na Chantal Bola sapé de nono vous a toujours connecté étoile d'amour de longue jambe top modèle des médias Diama Taillé des Bundes et puis Misamu Tanibayo Hortense et maman la biso Solange Koufouanga Kamouké vraiment toujours n'attend check